non ndenge ezaboye mobali nanga nazani na poto marambe baby abebi bandene bi aya non mona de ko beba maramna parce que non mobali akumka ba mu comprendre non comprendre eta ko donc mona be compréhension ndendo tindela ba mbone do kipanga sous ces chambres froides moko bakangi car bazui oh bazui ndenge ni oh na comprendre ba lek ne ba yamba on pisa bango clé de contact ou ya voiture et puis chambre froide moko ba récupérer on a tika na moko Kamana habite problème ni habite nazo balanga ta bisinga funa bisika vérité na de vérité nini ye kamana bisa aseke mobile na yo akom na poso boya yo ibala poto bazala bango sérieux te em sous ça moi si na ye kuna azolinga mbrier yo anga boya yo akom ko créer lo ba problème en tout cas moi c'est na binga na bi mobile nanga bana to lingana ye en tout cas te mobile nanga ngane na abona mito nazo bano bona uti retraite nzamba lobenge belé donc na te yak moi si na yo aza hypocrite na te ya yo karaté na ibise tala no na fezara ya muyibi jour moko ba bakisa po ko ka sawa na zara ya nzambe zana tindelo ba vidéo pour mona ke ngana ko sarate ale kamata zo ba vidéo tindela fiancé na ya poto ah bande on a so basi ya nini mobala poto moni vidéo aleli mobala poto sala 3 jours ali attaque na musala te ya bleli ya beli IBC camarade nabi au moment mon akuta nango moi si natika na poto yo okendaka na fête na ye o fi yango za bia tala lelo ta ba vidéo oh il paraît que ex na ya ko sarangai okende ko bata moi si aye bate mbala poto sala nini akita Kishasa lobi pona sale passe na obala ka camarade na ye tata nzambi asungaka tabana babola nana efia asungaka tabana bazanga bapoti nana efie azana ONG nana efie asungaka bademini nana efie sungaka kolemba te kotika nana efie motema malamu bosabone trona bosabone trop na planète nana efi bosabone trop na planète nana efi bosabone trop alors na sibino ki bandi konanga bosabone na planète nana efi vraiment isa chaîne ya biso nyonso vraiment bosabone so bomoni ka tolia peta na kati ce qui fait ya mo base donc onanga bokota bosabone bola na ndenge tozo développer tolia peta na ndenge système ya mikolo yo nzambi courage yope base vraiment na ngibino trop vraiment merci planète fille qui toque ma casse. Ambassi bourgeois, moto swag, le prince Racel, le prince de Fali Poupa. Déjà vous dit, biso tous les yeux virés, braqués vers planète et filles, nana et filles, tous s'abonner massivement. Donc, abonnez les bino, je vous demande, biso tous s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualité, planète nana et filles, TV, s'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Yo s'abonner kaka. Au moins là yo perdre l'autre. On se perd. Tiagas. Asungaka tabana babola. Nana efia asungaka tabana bazanga bapoti. Nana efie azana ONG. Nana efie asungaka bademini. Fidèles internautes ainsi que nos abonnés qui nous suivent en ce moment sur notre chaîne Planète Nana et Filles. Moi c'est votre humble servante Elisa, la paradis de la presse, autrement dit l'œil de Dieu quoi. Il y a un mouton wa simbaraté donc voilà quoi. Émission Abino Obolingara Mingi Bongi Salibala Makolongul Mabe Yangoyo hein le lot ozala moi li solo moko boye. Ya couple moko boye ezana moi mbilinga de qu'on a biso moi si azoebate nini wa sala est-ce que azongela to à continuer le chemin donc voilà avant tout d'abord on a côté na lisolo la biso na copie ça donc d'abord mbote na ya nana donc mon boss c'est donc nana et fille donc ba salam place aux ali et puis chaîne mobimba ba abonné na biso et puis na ba consœur nanga nion surtout travailler na bango na kati ya chaîne na ba confrère je vous dis bonjour et bonsoir donc voilà si je na biso lelo ezali ya couple moro boye ndeko la biso moi ça za na kati ya Kishasa azaki na fiancé na epe mususu azara libanda ya mboka. En tout cas beaucoup excusez nga vraiment je suis enrhumé pour comprendre nga donc voilà donc on a biso wana awa azalaka na copain na ye moko bo bazalaka na awa wana na zui mobile na ye azaki libanda ya mboka ya Kishasa te na copain na ye wana esimbaka te ayeko kabwa na ye ayeko lingana nzamba ayeko sala zui fiancé na ye wana
aye kolingana mobali na ozaki libanda ya mboka. Donc voilà, tant mobali na Kinshasa a saleli mwasi ka ndenge ezalaka kangeli lupangu a sele makambo nyonso. Et alors mobile azongaki donc na mboka o bazalaki aza na Europe quoi. Aza na Europe aye kozonga Europe atikaki ndeko mwasi na ye e fiancé na Kinshasa. Et en plus kaka bobi ka ndenge makambo ezalaka. Ndeko na biso mwasi ozalaka ta Kinshasa zaki na camarade na ye moko babaka intime. Yango wana vraiment to yebaka lelo pire comme pirate ya solo. Pour ba pire bazala souste pire ezara nzambe. Donc ndeko na biso mwasi zaki na camarade na ye moko mwasi bando za na trop. Azwa ki pende ko en tout cas ba vandara na ye ba solaka nini onso ba bomba ba kelo côté ba solaka tout. Yezala ba biso rozum ninga malamu abo banda ko conseiller makambo mabe fotika malamu continuer. Et après ça que camarade na ye o bazala na camarade ya fille yango azana Kinshasa. Camarade na ye wana bazala ba solo la na ex ya fille wana. Et plutôt que fille wana ba lokwanga to kabwana mobile na nga wana wa Kinshasa na lingi te pe bo solo la na ye. Camarade wana akosaka la fille qui est basolate et pourtant que basolaka tout basolaka nyonso. Et yeko sala que camarade na ye a 5 anniversaire fille wana donc camarade na ye a 5 anniversaire donc bobi kande za biso la jeune fille photo kende to fêter ndé ça la place moro bo songolo. Ba yeko sala pe jour en ko rater jour anniversaire et koki. Léon a biso moi ça c'est akit anniversaire camarade na ye. Akikuta na poso bimati abenga mbali na ye ah non fiancé na ngai ndé za boé camarade na nga c'est son anniversaire et ça samedi. Mobile na pota binote nga lingi te vraiment que ndara lwanga za Kinshasa te na lingi te ke okendara ba fête wana. Na otindelo camarade na nga moko bokende na ye. Otindelo camarade na nga moko bokende na ye. D'ailleurs, ça que mobile na ye ya potas en Europe atindi camarade na ye alobi non moi c'est nga camarade à 16e anniversaire na lingite moi c'est nga ke ye moko dobo ke bino mbali camarade na tuni ah ozana confiance moi c'est na tabi non na confiance ni mais yo bikara maman ndenge zalaka na Kinshasa aza moi c'est nga na linga mingi na lingika non so sala ba déplacement ni nazara au courant et ko sala pe camarade ya mobile na ya benga bi non samedi en fait yango eza wapi fo na rezo na voiture to kende. Moi c'est pas boité. Abi c'est bon yo camarade mbal nga bongo ya. Tanga ye. Camarade ya fiancé na ya sepela na camarade ya fille wana te ayo sepela na ya bi ah non na sepela na camarade na wazaki toko boy. Parce que ndeko na biso mwasi wana soki mobile na tindeli $10, $5, €1, atindeli ta 100 francs, 1000 francs. Abomba ata la saka camarade na ye. Mobile na fongolela ye ayeko fongolela ba maison ba mbele abombela pe camarade ta yebisa ke ta boyeboy ye azade ka zoki pena camarade na le roi ndeko nzoka camarade na motema na kota ka ye moi keto moko mo ye bezate kota ye moi keto et ko sala que fête jour à fête et ko anniversaire à fille wana ba ko kendet camarade na ya comme ko bima na camarade ya mobile na ye mobile ndekwana mobile abengi mobile ya fille na bi en tout cas to ki fête penia et pasaki nango bien ezaki vraiment bien maramto le kaki bien donc moi sinon dans zaki na ye donc to zaki vraiment bien mais na sepe na camarade ne moko boye na sepe na lingi mais nzoka garçon wana ye asarape na moi si na ye na Europe bon à mon ezalaka nzoka camarade ya mobile ya fille wana zarape na moi si na ye oya tika na Europe ayaki na ka vacances ndezalaka sikoyo ndeko wana mwasi ndenge bazovanda na camarade na ye ndenge mobile ya fille wana sala fille na ba dépense asala ndeko wana ya mwasi wana mobile na ye o balingana kini na fête asala ke bongo te na bité so to se comprendre asala ke bongo te yeko kota moi ke to mona kata mtem la fille comme golmi loba ah yango camarade nanga asimbaki sito ndenge ni po basala ba fole ba maison babala ye et pourtant que ngapi na mwasi kitoro ndeni ni camarade mobile na ye c'est comme ça zwinga vous attendez ni to ba tout timbaka pour mobile so ina ndenge ya voix normale azara na so ina voix normale te oye ba pekaka photo timbaka complexe tala complexe et ko sala ke ndeko na biso mwasi camarade na ye wana akoti zuwa
mobile na ye pendenge ezala kaka monika mobile na pota bi te fi yango vraiment na sepeli na ye kaka na monika kaka nazo balaye na monika na balaye ok bo tak place na côté ok camarade ya ndeko na biso a mwasi dans la Kinshasa wana malgré mobile oyo camarade ya mobile na ye alinga ye e bande ko sepelise kata tonda kite ya bande convier nani mobile ya camarade na en Europe ou akipara ye donc ou akipara camarade na ya sela camarade ba maison ba boutique ba chambre froide donc asele ba mamni do ya enviarande mobile ya camarade ne wana ko camarade ne peut va na ndako subul aye bana été yeso eka ndekut ok ya enviarande mobile na ya poto oba wana lingi na ye te lingi ga mobile ya camarade na ye alingi camarade ya soki donc je sais pas na expliquer ndenge nini allez et au sala kaka nde baltola la katola muka fille wana dans les pamba ayebisi camarade na bi non c'est pela na garçon on était puis azo c'est la ngap nande na kana itenga zina kanza ko fongola ba maison taka mobile na yo mobile doit fongola ba maison donc nous ana au comment on la bakar on tombe suma koloté mais camarade na moni c'est la ngap on nga ndo zela tonga ndo lukati donc les wana na obwa kisai muninga na bi ya bolingo bakena na malembo yebite nini okanza mbele musu ba piège rabasi musu so piège yo oyebite ba idée nini azalango boke malembe so tala yo aotala o ya bité na lingité ok na ba projet de mobile na ye aye aboyi fion garçon wana o alinga kaye jour a fête na ye aboyi aye sani kande balala ndako moko na ndeko na biso mwasi aye sala nini ayiba numéro ya fiancé ya fille wana o ya poto ayiba yango abanda siko fiancé ya fille na comprendre ba message mo ezo kota abi oyo aza camarade ya mwasi nanga bazaka nenda kumoko donc ça zo sanga makambo oyo c'est que ça vrai abandi kokosela camarade ne makambo mutu azo héberger na ndako na ye ti azo kokosela makambo na pas fiancé na ya pas fiancé ya camarade na poto ndako yo avandeli makambo téléphone on sait la camarade mta sombela ki yango wana et ko ça que mbali ya poto wana aye ko changer makanisi la fille a comprendre que mbali bazaka na ebe mbali akomaka ko compliqué asala mbali e simbati mbala ndo occupé bien occupé sous bien te bon mbali kangi chambre froide liboso fille qui ne kuna chambre froide oh kota te mbali no pesi so consigne au kota te ba pesa biso ba clé ya contact tout oh abi na deux chambres froides oh on a ki on a kota te c'est nini moi ça bien mbali na lobi que non makambo sala et c'est pel sanga te il faut sanga vérité moi c'est comprendre tabi vérité ni na oyebisa yo ngana yo to zala bien lorote na il faut sanga vérité o vivara nani moi c'est bien vivara na mutute na vivara na mutute abi ok problème ezate le revana mutute za moi so nga bali na mbongo oza moi so nga msus na sala na nio kwa na sala do ki ba benga ngonini kayo ayali kemba 5h na lamuki na okezo balele wana ba grippe zo betanga mais yo na kata gisha c'est pareil que ça buzoba or que la fille dans ça là mbal ne mabete camarade eko vana kande zarabi camarade ngai camarade ne bazani ndako moko abi ningo zo vanda bono muna c'est comme si oza bien to za vandi ngo zala raté ba problème ni abc abi non ndenge zaboye mobile na ngana zani na poto marambe baby abebi bandene bi aya no mo de ko beba mamna parce que no mobile akumka ba mu comprendre no comprendre eta mo donc mo na be compréhension ndendo tindela ba mbone do kipanga sous ces chambres froides moko bakangi car bazui ndengeni na comprendre ba lek ne ba yamba mo na pisa bango clé de contact ou ya voiture et puis chambre froide moko ba récupérer on a tseka na moko kamana na bit problème ni na bit nazo balanga ta bisinga funa isika vérité na vérité nini ye kamana na c'est que mobile na yo akom na poso boya yo ibala poto bazala bango sérieuté msusu za moi sina ye kuna azo linga mbrier yo anga boya yo akom ko créer lo ba problème à 3 mois c'est na binga na bi mobile nanga bana to linga na ye en tout cas te mobile nanga na mela ke mbondo so atie mbondo awa na mela na omela pour la mobile na nzimite ke mobile nanga za na moi sumsu na poto na nzimite parce que ndeto zala na ye mobile za moi na poto ebunga raté de on a biso moi si wana tellement bazala ke na nga moi ta boto ye ba na ba vie na biso to na ba camarade musu bazala ba delila ce qui delila o ko sai samso ye wala parce que papa biso delila to zara na entourage de biso na bana mibali misusu ba yaka ba pene na biso ba na esprit ya delila
ba fille musu ba yaka comme ba camarade ba esprit ya delila ndenge ba ko isaka Samson akoluka po détruire vie na yo akokota malema mandi ko lempa yo. Il s'agit de reparler à langue et reparler même à langue. Pose voyou tiens péné na yo. Or kaza déli la vie na yo. Et ko sala kende ko na biso na moi si akomi ko yoka ba conseil ande ko na camarade na ye. Allez, camarade na bi kende ozana nde onanga. Yo koma mwana mama nango za su camarade na taka yo mto tsanga na kati ndako yo. Okoma lesanga olatsa ngai. Ata mbali na poto mo akomi ko embrier yo, komi tungisa na ote so yo ba moni mo ete sane luka petit chéri mona kishasa olongola ba souci. Tellement de on a vu ça moi ça na message na ba vie ya loyenge tabi a esimba te. Ata na mina linga mo mbala ngo lelo. Tellement ça ma mona message na ngo te mo mbala ba to yinanga pona ko linga na ngai yete. Camarade na lobi te loko eza boye to kende boîte. Ya bina kota ka boîte te. Habite ka pona lelo to kende boîte et longola yo mo ba stress ozanango. Pona na so moi ça pena konda ka ba souci. Imagine ta mobile comme ça mobile roi papa na le roi ya na yo. Et au sala que jour en okara samedi moko wana akindara boîte tamila masanga te. Camarade ne soki tala delila sora linga zoyo. Soki delila wana soki delila soki na employé ngo bien ebité ba pasteur bo soura ngara delila ben nan. Donc c'est un peu ça. Sora linga zoyo akolambelo pena biloko linga pena tilo pena soupe ko kamungwa. Otuna pilipili tenyo so na kati. Ba message écoute hein, pour comprendre hein. Donc voilà. Et que ça kende kona bika c'est bon camarade nanga yo comment déjà le quoi ndeko na to kende kasi pour na ko kate na raisonner trop to kende kasi boîte yango mena masanga te mama nanga ye nzambe ba mapata muselu batika batuté hein ba finaliser la paradis to yo kana ne on a biso na be ko kende ce qui boîte de nuit ce qui pesa ina gombe ce qui pe wapi ba ko kende azo mona kaka ba faire moi mikemike ngapena yebi honte o sirate pardon on va faire un peu matique la nguba na banguba la banda a mona ka na bilo mo ba pembe MC comptable atuni abi a o nini kama ina ndio seka bi na fifo ko tambola na o yebi ngo tabina so ngala yebi o na so mona ngalo ko blé mo bolo ko neza nini mama eloko yo lia kate o yo mela kate likola ba prestige ko lia te pour le kalibum. Nous on a besoin d'habiter t'as na table de veille na garçon et na ça na mela. Donc on a besoin mêler OK, et qui bien planifié. Ba planifier pendant le planning, ba ça là on peut très bien là. La fille, nous on a besoin moi sur la fiancée na Europe. Amélie moi bouteille wana. OK, ba so que là qui en ce qui volume, ce qui peut drogue, ce qui ni. Nous on a besoin moi na ba to mi 4 et yo so mo na ba mi 4. A au moins la batusko mi 4 mi tous les autres temps on a c'est ma nzambe. A mon avis si camarade na ka vertus na la. Camarade na bi c'est bon to louer pe voiture hein, to ke na la licence na voiture. OK voiture va louer qui. Et ça ya ex na ye. Et ça ya ex na ye. Nzora camarade ba solo la na ex na ya sa nini. Yo ko tika mwana ma était fo bozonga na boy. Pour moi ma ninga za na ba chagrin, ba stress donc il faut récupérer pour me tapoto wana tala kaka. Et ça nini. Fi en habité camarade nanga zora bien te. Ndazana drink ya makasi to zonga. Bazonga ndako. Ndako ko musika bazonga ndako te ba récupérer la place mo flat mo boezanga ba récupérer ale ba ça nini. Ou ba koti. Camarade ne balala ne ndako na lo ba boye histoire est vrai. Merci. Et vrai. To ki mamba onangonga. Bon c'est delinga dela na simakuna de R koki. Bake balal bakoti na flat mo na ex na a habité. Camarade na ya moi ça c'est na zui kaka téléphone na fininga. Ati wana. Nyonso basala ki paka bakulu te mata kitana ba mata kitanya so garçon na melela ki. Nyonso. Azui asali nini? O sokeli mona bat. Wa to zarabie. Baba ndeko na biso basi. Tango yo zo ndeko mona bata moi si faut kozana ba idée mora bien. O sokeli ba biloko na ebité na ba fulufulu wane. Tango zo telo na vers raison mata fulufulu na idée ni. Na idée ni. Ozo sokeli so ba zaraba poudre nini wana. Ozo mo yo matara na vers. Fulufulu ouais. Tango ozo mona bato santa na mawana ete. Ndeko na biso sanola fille wana wazana fiancée na poto sanola la fille ayebelo côté. Asili sibu
azongisi mwana bato atuni camarade na bi ah nazoyi bate maramni le kaki lobi na boîte nazoyi bate ngamela masa yango secret comment olangwisa na loba secret melete pour sa publicité ba pienge lote na bona yemba libanga yo donc voilà to c'est caté et comme ça que ndi on a biso mo sebi secret comment olangwisa ngana mele secret wana oza couleur wana ya rouge wana nazomona batumi 4 de no batina mone place mo bien ba plafonner de no comprendre camarade nabi eboyo imam yo sala ko singa soni yo mpana niveau ti ya okendo o coucher na camarade na ex na yo abi oh ngana coucher na ex nga bi oui na regretter Elisa mama tama nazotanga comme des routes avant excusez hein donc voilà quoi donc abi comme si na niveau ya okendo ko coucher na yo ndeko na ngai ndenge nini o coucher na ex na idée nini comment nabi nazo comprendre mam nizo komelanga nzoka camarade na sa ni azwana ka ba video ene aibisi mbele na potabi ngai betela ko lisola mo soka sanga kosaka ngane na abuna mito nazo ba no bona uti retraite nzamba lobenge belé donc na teya mo sina yo aza hypocrite na teya yo karate na ibise tala no na nefezara ya muyibi jour mo ka bakisa après ko ka sawa na ezara ya nzambe Diana tindelo ba video pour mona ke ngana kosaka te allez kamata zo ba video tindela fiancé na ya poto. Ah, bande on a besoin basi et ranini. Mobala poto moni video leli. Mobala poto sala 3 jours ali attaque na musala te leli abeli. IBC camarade na bi au moins mon akuta nango. Moi sina tika na poto yo okendaka na fête na ye o fi yango za bi tala lelo ta ba video. Oh il paraît que ex na ya ko sarangai. OK ndeko bata moi si aye bate. Mbala pota sala nini akita Kishasa lobi pona sale passe na obala ka camarade na e tata nzambe bapata musielu entre bo excuser donc voilà quoi abi pona sale passe merci beaucoup abi pona sale passe na obala camarade na e bobelo ninde on a fiancé na sala ki e ayeko bala camarade na yo bazala nenda kumoko wana fiana la lobi camarade nangai abisi camarade nabi ngam na tio na kata ndaku ulingi mobile nanga abi pardon bisala nda place mais chola abi on a dit mo sela nga bola muso lingi na sela nga farti na zong selo mbongo nyonso o dépenser pour nangai mobile apota sala nya jamais mi camarade ni na poto bakena wana poto ti me fiana lobi na tombole bino bisani libale lam moi sur la après l'amour sur l'amitié et la vie continue. Voilà, la vie continue. Donc on a vu ça moi ça continue à vivre ex na ya jamais à cause de le pardon. Au biloko bo sala yo na camarade nanga besoin bo memanga na boîte, besoin bo tela ngai drogue na kati ya sucré. Pour le lo oyo camarade nanga comme na mobile na yo ka sa so sali bonga na kozonga na mamu kuna ke ki maser ke na zonga na yo. Donc on a vu ça moi si aller avandi a continuer vine ex wana akeko bala fille mo kolela ya mwana moi si et dara fimbu ex na ke bala fille mo bonzamba sena apesi bango tout mais pimel bango rabana ex ne wana o Kishasa ke bala fille mo ya Kishasa pekaka nzamba pimel bango rabana ayeko lela pa fille bingana na problème na te pardon na problème na te Mobile à poto, fiança poto. Babi, c'est lui qui trouve une bonne femme, pas une femme cac, une très bonne femme. Trouve le bonheur. Mais si écoutez moi ça m'a trouve le malheur. Tu vas regretter pour toute ta vie. Donc voilà. Hein? Tu vas regretter pour la vie non bimba. Parce que les balles les avis tout ça là bas jeté. Na balara pour la prouver battre. Nete na bala kaka pour la prouver battre na bali. Oui, c'est bien bon. Mais oh kakuneza yo hein. Donc voilà. Et ça là que camarade ne wa bala rapé mobile na ye ba kina poto nzambe o baboti ba mi balé baba ba sepela malheur amninga de mais donc tira na ça boy pour ndé on a biso moi sinon lo baboye pa olande mission oyo olande mission la mission na lo bana mobile wana za kata Kishasa boyo kabozela malembe fiancé ne Europe wana ye Kishasa butu na poani baboti bana mi balé na fille wana donc camarade moi sina ko bana Kishasa baboti ne ba mi balé nzamba la ata nimba te bana wana bazala tata wana te na bonga ba bokamu
baza ya tata wana te nzambe alalaka te tata ya bana wana bela bina koporto plainte bana noza baona ndako baza ya ngai ezoyinda na poto kuna na kotanga pays te na kotanga pays te mpona bibino bakasi ba recherche ezoyinda na poto kuna donc mobala moni motabi nazongela nzungu akala siko ntongo ozongela nzungu akala so ekuta nzungu akala mofinuku mosusu deja oyo ekoki mpe nango efiniki yango yo baofinikolo nani nzungu ezanga mofinuku etekamaka na pasi eke wana okendeka abwaka nzoto siko na miniti toloba boye libala wana ekufi eza ya kopaniania eza ya kobeba engala paradis eza ya koyinda siko bobali ala poto asali na ye kozongela mwasi na ye Kinshasa abino camarade na yo boya asalelaka nga kisi asalelaka kisi wapi tikako soko eyindaki te soko oremarkaki te ke bana wana baya yo te. Merci beaucoup tokoma na biso na suka bazosignale nga donc voilà pour le moment tokoma mwa moke na suka parce que baosignale nga minute comme déjà mokie histoire eza kitoko wapi na minute so bandeko na nga mbala aza na kati ya Kinshasa yango moni ndeko na nga na benge nga bila paradis yebisa ngai nasala nini parce que bolingo pe na garçon on esilaki te parce que na lingaki mingi mais na makambo salanga na obanga na yo zongisi su na bolingo likamsusu eboti susu ayeko linga so mutu mususu nasala nazongela fiancé na ngo ya Europe tuna tika na nga kaka tunelanga no likambo yo ponga moko nazangi na nga na pesa nazanga réponse au pesa na bino na repartager lisolo na bandeko na biso ya internet. Comme ça, tu as nini autre roko yebisa yo au sala. Si il s'agit de continuer na ye, tu auras quand na commentaire na bango yo moko tala au kolana donc c'est un peu ça donc histoire na biso ya lelo ya ngwana eza na mo mulayi mais to katino wana to yo kana bino est-ce que ndeko na biso ya moyena tanga komune zate pona za ndoi nanga ala ba kombo mo kana ya ngai ala ba kombo na ngai donc ndoi nanga donc place azali azotu na biso azongela mbali na ye wana to nini donc to pesa e conseil za bien mingi. Merci na bande ko na biso nyonso bo pesa ki Eliza la paradis le toy ya ko ka émission na bino mako bolingaka bongi sali bala makolongolo mabe vraiment et salinga plaisir ya ko pesa nga ba ton na bino vraiment pour na kolanda émission nga vraiment je suis vraiment donc voilà quoi donc itoro quoi donc aussi dit ça et donc na lingi bino donc na katsa mutema donc merci beaucoup pour tout. Et alors on peut s'embouter nanga na famille nanga mobimba au bazan en Europe pe bazan Kinshasa na kata Kinshasa PR on appelle si Nancy Mantima na kata France bambote belé aussi à Akwatsangu papi moi mon vieux papi Dawa na kati ya États-Unis bambote belé na pesi babi Diego Akwatsambu da bambote belé Diavo bambote belé Adamo Kouvouila mon grand frère chéri mon grand frère propre babi Adamo donc guerrier quoi portugais mutambongo wa moninga na oteba salamu ebele vie na mona koli mon grand frère propre na mona koli donc voilà quoi place aux bambote belé Chancel babi Chancel Kouvouila Chancela Kouvouila moi c'est la femme légitime il y a batanga comboté donc voilà place aux bambote belé na kata Luanda babi tante Sanga la lingara mingi Suzanne tante Marie donc vous êtes vraiment nombreuses donc voilà quoi famille Namobinador bambote belé sans oublier mon vieux José Kitoko Pembele depuis France bambote belé place aux Ali mon sombelenge place aux amona tanga combo ezate donc comprendre kaka donc mon bébé chéri na kata ya Panama donc na kata France bambote belé balobi aïe babenga nani bato non tanga boy bakabiki na bango komaka na be la bango nzemba libanga te donc voilà quoi pati babi mon vieux pati voima place aux bambote belé donc maestro Kava Mokonza Irlande et dos bambote belé guerre d'Amantima na kata ya France bambote belé donc voilà Faï Mantima Mobimba bambote belé Arnaud Kouvouila donc voilà quoi na robo sanate na linga kabino mingi mon vieux Oasimbi caméra tu bon mon Eliza la paradis ma image bien talara mon nkolo balobi yeme liswa Zambé batanga kombote donc voilà quoi bambote belé Bogis bon merci beaucoup Bogis bambote belé place oza mon bébé chéri Joyce Matunga vainqueur Matunga Jared Matunga donc aïe na les labino fort mon bébé Israël donc de gros bisous donc voilà ciao nana fie sungaka kolemba te kotika
Nana efie motema malamu e. Bosabone trop na. Bosabone trop e. Na planète Nana et fille. Bosabone trop e. Na planète Nana et fille. Bosabone trop e.